Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba ebolinga mama Eliani tout. Na pesi bino ba mbote ba ewe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga. Est-ce que boza malamu boni ba santé na bino? Est-ce que bolamuki bien? Kolala kolamuka ezaka habitude de te. Tango tolala ka toyeba ka te soki to kolamuka po. Tango tolala ka tokendaka. Donc ça ce qui nous a mis à fouiller na tongo azung c'est le souffle de vie au peut nous mais merci. Donc là la kolamuka eza habitude de. De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ama wala musi biso malamu et bon bino pe côté na bino kuna ndenge nini baye bangai baye obolinga ka maman Eliani tout baye obo sipera na la reine mère baye obo sipera na votre deuxième maman ba oyo bolinga ka kimeki kaka. Est-ce que vous l'avez malamu? N'ayez que bino déjà vous talanga bomoni que votre deuxième maman va bien. Nalinga koyeba pe ceux qui bande konanga baza malamu salanga toujours plaisir akoyeba ke ba o batala kanga pe baza malamu. Lelo naye ko solola na bino moi mukie ko sona bino moi mukie to koza penza na kozala mulaete na kozala moi mukuse ko sona na bino par rapport à 2 semaines autour ko leka o ezaki trop pénible na matanga bino moko boyebi ba oyo boza abonné na kati ya Eliani tout TV bomoni ke toki na 2 semaines moko na banda ko landisela bino kaka ba vidéo ya matanga bomoni yango bien ba o boza abonné na kati ya Eliani tout TV ba o pe boza abonné te soko leka ki par hasard obinenge ni chaîne oyo nazomona kaka bazolo belaka matanga c'est normal chaîne to banda ko bela matanga parce que toza qui éprouvé net nga bona ko fela ki mama bokilo oya botelanga mobile nanga obomuna kona na photo mon amoureux de Marie mon 1m85 mama bokilo wasele ko tika biso depuis le 14 octobre yango tozaki na matanga yango bomoni ki mikolo nyonso chaîne e banda ko lekisa bino kaka matanga nde baba kembule betaka pe esilaka mais matanga esilaka te matanga esilaka pa ya bapaya mais pa ya bakolo nango etikala kaka po atanga ibwe mambu inanga kenda depuis 2011 mais ti lelo na lelaki kaka po azalaka toujours kati nanga na ba si elle était là so likapo bi soki azalaki wana matanga esilaka te to vivaka nango ti tango tokendaka ezaka douleur moko etikala biso éternellement po eza douleur moko esilaka te neti nga so na liki bona château rouge tana zomona ba super nazo ba oh là là soko azalaki nde ero na somele super oyo alata cela veut dire que matanga esilaka te ezalaka toujours mais empêchaka biso te to sala pe vie to tozongela ba habitude ya ba vie na biso ndenge ezalaka mama bokula etikaki biso bomona kiki samedi na ba ninga nyonso tout tozalaki na salle na tilaki bino adresse mama bokilo akundamaki po akufaki na Kinshasa akundamaki pe na niveau ya Kinshasa après avoir kukunda topanzaki pe matanga kopanza matanga na baninga oyo nyonso ba assistaki biso na moment oyo ezaki très douloureux baninga ba assistaki biso mingi na yango na pesa message na bato oyo nyonso ba assistaki biso ngai na bala aîné de la famille papa netu Nikas netu capital obo yebi mon 1m85 aîné de la famille naza na basemiki na nga 6 parce que baza famille à 7 personnes basemiki na nga nyonso nazala na bango ana poto tozalaka ana poto alors eza na basemiki mususu bakendeki pona kokende kotika mama na dernière demeure eza na ba mususu oyo totikalaki na bango awa tolelaki na bango ensemble sikoyo message eza boye mais pesi na nous merci na bandeko oyo balandaki na biso moko nanu couple nitu oyo balandaki biso topesi bango vraiment merci mingi moninga malamu bayebaki na tango apasi bato ba assistaki biso du début à la fin en tout cas na remercier bino na kombo ya mobile nanga Nikas nitu capital na kombo nanga moko pe maman Eliani nitu topesi bino vraiment merci mingi na bandeko nyonso o ba assistaki biso na monaki ba papa Nikonza o bazalaki na biso ba papa Anto italien bazalaki na biso papi Onokoko Kibobo na Kinshasa kuna penza la kisi ketenga na za ya Nikas nitu penza azalaki wana sur place ba assistaki biso mama nanga Elise azalaki na biso en tout cas na pesi merci na bato nyonso o ba assistaki biso na koko bana kotanga ba kombo na bino boete mama Neli Mosei tozalaki na ye wana en tout cas merci wana pona ko bana nuka na bato ba assistaki biso boze ebele moyena tanga ba kombo na bino surtout ezalité na pesi merci mingi na bandeko oyo balandi semeki nanga o to bengi papa Larios nitu mavunga ya vandaka na Bruxelles na pesi baninga na yenye surtout merci ba connaissance na ye oyo balandaki na ye balelaki ne ensemble à partir à Belgique na oyo bazalaki na ye na Kinshasa na pesi bango vraiment merci na part ya famille ya nitu Larios mavunga oyo azali leki ya mobali na ngai Nikas nitu na pesi bino vraiment merci na pesi merci na Jordan Kasenda mobali ya Fifi
bango batoleleki na bango parti à Paris bango baki kotika pe maman na biso na dernière demeure na pesi bino penza merci en esprit tozaki pa ensemble na ndeko na biso fule lukisu parce que yazaka on a pona ko diriger Jordan so Jordan nga ki na gauche habiter eleki faut que na droite donc na pesi pe famille lukisu ba merci ebele na pesi bandeko nyonso o balanda ki semeki nanga na kombo ya pasteur Jérémie Nitu yazaka na Bruxelles na PCP baninga na merci to mona ki nakati ya matanga pasteur Dalo azaki nakati ya matanga pasteur Wallace azaki nakati ya matanga baninga na yepoye aza pasteur Jérémie Nitu yazaka na Belgique baninga na ye mingi balandaki ye malgré ça na Belgique mais baninga bake na Congo pour kokende kokunda oya bango mama po mama za ya mutu moko te mama aza ya batu nyonso na lingomba na ye pe nyonso oyo bazalaka na ye na kati ya mboka Belgique to pesi bino vraiment merci message oyo eza pona batu oyo balandaki pasteur Jérémie Nitu na Bruxelles kuna to pesi bino vraiment yavana na coutre to pesi bino vraiment merci mingi na bandeko oyo balandaki semeki na ngai Thérèse Nitu to pesi merci mingi na mabota nyonso oyo elandaki ma tete Thérèse pas semeki nanga toujours leki ya papa Nitu en tout cas bandeko oyo nyonso balandaki bandeko ne église ba belle famille skaba na babalela baninga oyo asalaka na bango musala bango nyonso bazaki vraiment présent pendant matanga esalaki tina mokolo tozo panza bazalaki ensemble na ndeko na bango en tout cas na pesi bango merci wana meza merci euti penza na kati ya libota ya famille ya Nitu Kent. Merci mingi na baninga ya semeki nanga Louise Nitu. Baninga ya semeki nanga Louise Nitu. Balalisie tina mukolo oyo toza kotia mama na nzoto mama na mabele toza kopanza matanga zaki toujours entouré na baninga na ye. Baninga wana ya Louise Nitu to pesi bino merci mingi na assistance na bino ndenge bo assister ndeko na bino. Ndeko ezaka makila bobota malibumu moko te mais ndeko aza moninga oyo apesaka ostango zo pesa moninga na obolingo kinde konyoso yango wana po Yesu Masia yebisi biso aimez-vous les uns et les autres yango ndele ko tobengi bolingo e moninga malamu bayeba ke na tango ya pasi merci mingi na bandeko o nyoso balandaki mwana ya suka ya banitu nyoso te komo na Dadi Nitu ndaba oyo nyonso balandaki ye na ndaku balandaki na salle ba assister ye baninga na ye bana quartier baninga ya bomwana baninga ya musala bazalaki vraiment présent na kati ya matanga message oyo ezali pona bino nyonso en tout cas na pesi merci na bino nyonso merci oyo zo utapenza na kati ya libota ya papa Nitu Kent na mama Louise Kundongisa Massa en tout cas to pesi bino vraiment merci vous témoignez vraiment amour na bino assistance na bino merci ebele nakutana ki nakati ya salle na bato ebele oyo batala ka mama Elia Nitu ozomona penza mutumani mama Nitu nano yebanga to mona ngate lokwa na mona ki adresse o check na WhatsApp yona baki tenir sur place na mona mama Nitu nazaki vraiment touché na bato ndenge wana mama Bernadette na pesi vraiment merci mingi o passé ki na biso wana soirée mobimba en tout cas nzambe apambola bino merci mingi oyo ezokende susu na famille du cœur bomoko. Famille du cœur bomoko na pesi bino merci bandeko nanga lelo naza fier ya kozwa likanisi oyo ya ko fonder ponga nde naza fondatrice ya famille du cœur bomoko ndenge nazoki likanisi oyo na kotisi yango na ndeko nanga mama Dina Moda tosala boy pe tosali loko evandi naza fier nango pourquoi naza fier nango komona ke tozo tikana te qu'il neige qu'il pleuve on est toujours ensemble toza wana toujours ensemble to simbani penza la main dans la main maboko nakati ya maboko ya wana lobi merci beaucoup chapeau na ma famille du cœur on a pesa ngo kombo famille du cœur bomoko toujours famille du cœur depuis mama tika kibiso famille du cœur bomoko baza présent tina mukola suka tiki mama la dernière demeure nakati ya salle na kanisi soki bo moni vidéo ou na chela kibino. En tout cas, famille du cœur, bomoko batika kibisote, bazaki na biso toujours ensemble. Naza très fier na bino ma famille du cœur bomoko. Yango na osenga na bino bomoko toujours, bomoko e continuer toujours ka kozala ndenge tozaboy na tango pasi tozala ensemble. Famille du cœur bomoko nde bino boza yanga ya pasi pe ya bisengo. Yanga ya tango pasi pe ya tango bisengo ezali famille du cœur bomoko. Merci beaucoup na papa mon frère mon gars. L'époux de maman Eugénie Mongaï. Merci beaucoup na papa mon frère. N'apprécie vraiment merci mini papa la biso. Merci na oyangwana et outi na couple Nitu. Merci beaucoup na patriarche
papa Jean-Jacques Chimpanzo oyo azali molongani ya mama ya biso Marie-Paul Lumbu oyo nga moko na pesa kombo la fille unique de Lumbu. En tout cas, merci à moi et na kati ya famille Nitu. To pesi bino vraiment merci na assistance na bino du début à la fin. Botika ki biso te bozana biso be elongo ya mona pesi bino merci ebele. Merci mingi na frère na ngai Stone Kongolo molongani ya mama Clarisse. Oyo kaka penza wana ya tango pasipe ya bisengo. En tout cas, merci chapeau na bino vraiment. Merci na couple na biso. Ya papa ya biso Achille na mama ya biso Jackie. Mama Jackie azokende musala infirmière alobi na okende musala bongo te. Il faut na koma na cha empreinte na ngai ba mona ke non. Na famille du kia bomoko moto azangi te. Il faut na koma na wana avant na kende musala. Mama Jackie, merci mingi. Euti na ndeko na bino na couple Nitu to pesi bino merci. Merci mingi na mama Dina Ngolo. Merci mingi na papa Ngolo Aurélien. Merci na bino parce que maman Dina 2 semaines au nyonso au sali musala vraiment monene pe monani na misu ya bande ko nyonso. En tout cas na pesi yo merci tala nengo bungisa kibiso maman Dina lobite maman biso azana se il faut na telema na kende to la teli maman liputa ya Hollandais oya bande ko linga liputa Hollandais to la teli maman bokilo liputa ya za osepela nango ya Hollandais nyonso leza kaka ni bilembo ya bolingo couple ngolo na pesi bino vraiment merci ebele. Merci na couple na biso ya papi chéri na mami chéri. Papi chéri ça toujours moto liboso ce qui toi na événement moto liboso akomaka ezalaka papi chéri na mami chéri bamba zoka toujours première place na pesi bino vraiment merci uti na kati ya motema to continuer ko zala boy. Merci na couple na biso ya mama Jolie na papa Anderson. Mama Jolie na papa Anderson to pesi bino merci. Présence na bino ezalaki wana banda na ebandeliti suka to zalaki obe na bino elongo. Merci mingi na mama Adeline Ngafula ya batu ya papa Willy. Merci pour la présence na bino. Merci pour la soutien na bino. To zalaki na bino banda ebandeliti suka. Assistance nyoso tu wana en tout cas ngana pesi bino merci. Merci mingi na couple ya mami Kadima na papa baby to pesi bino merci bozalaki wana na biso e bandeli tisuka na ebisi bino famille du cœur bomoko bolingo balaki cité bolingo modèle wana yango na osenga na bandeko na to continuer kaka ndenge wana. Merci mingi na ya mete na nga bato papa Edo dia wakana auti Toulouse aye kolela mama auti Toulouse aye kolela mama. Aleli mama asiskole la mama hier dimanche asemizela la sanini azongi na mboka na yekona na Toulouse. Merci beaucoup Nabino couple dia wakana nzambe aza Nabino a continuer toujours kobatela bino nyosoto na kata famille du cœur bomoko. Merci mingi na papa Devos Musoba na mama Guylaine Musoba to pesi bino merci parce que bino pe bozanga ki wanate bozalaki toujours wana na biso et on te pesi bino vraiment merci couple Nitu a remercier bino merci mingi pona bolingo na bino. Merci mingi na bande konyos. Est-ce que na bosani mutu na famille du cœur bomoko na yango na bosani famille du cœur bomoko na bosani na teki na bosani mutu te toko kiti. Merci mingi na pakalingo mama Alice Ndombele. Mama Alice Ndombele pa zanga kite à ce point taki na kati ya salle ayo wana kokabola mawa ya mama bokilo na biso elongo pakalingo mama Alice Ndombele na pesio merci bele na bosani nani mama Elise na pesio merci na bele grande sœur na biso ya Sainte na pesio merci Yolanda ki mamita en tout cas merci bele ya Marie Camille wana grande sœur ya batu ya Matiti l'angolaise tozalaki na yo en tout cas na pesio merci. Merci mingi na famille na ngai moko famille na nga moko na pesi bino vraiment merci boleli penza bokilo bosalinga honneur boleli penza bokilo ta on a ba boleli bokilo monde na chama boko mbali bino bo comprendre na lo banini en tout cas bosalinga plaisir vraiment na famille oyanga moko merci na bino bande konanga boleli bokilo bosalinga honneur bosalinga plaisir fierté na sepeli vraiment makasi na oyanga famille. Merci mi collègue na biso la grande sœur je te fais de gros bisous. Merci na bino nyon surtout famille na ngai oyanga moko biologique na pesi bino vraiment merci ebele ya ida tiki Orléans ye en tout cas merci na bino nyon surtout boleli penza bokilo na mobile na nga mo asepela bi oh en tout cas na linga penza libota no penza poza kana unité makasi et bonga habongo libota faut ezalaka uni est très important unité à libota est très important na famille du cœur nanga na bosani na est-ce que na mutu na bosani na famille du cœur bomoko na bosani na tangi famille du cœur bomoko na bosani
te. Na bosani mutu te hein. Na famille qui a bomoko. Donc bato nga na tangi na boki famille qui a bomoko. Donc biso wana toza bongo. Famille qui a bomoko on a tangi biso nde biso wana. O to bingi famille qui a bomoko. Biso wana on a tangi. Donc na bosani mutu te. Ta muso banda ko se déranger ya bosani intel te. Na bosani mutu te. Donc on a tangi wana biso wana nde famille qui a bomoko. Voilà. En tout cas, maman Bokilo nanga azalaki boyebi ki avant kufa tango azaka na bomoyo na maneki ko témoigner le bino maman Bokilo nanga. Na se bino maman Bokilo nanga elle était super. Azaki maman mo azaki super. Ngana maman Bokilo to bandaki kozana na boyoka ni moko kitoko makasi ya mama na mwana. Tozeki na boyoka ni moko ya kosakana te. Na maman Bokilo nanga azalaki ndenga na deuxième maman de bolinganga. Il passe ki deuxième maman nanga. Maman Bokilo nanga azaki maman moko malamu. Oka ke maman moko malamu. Azaki maman moko très bien. Oka penza maman moko très bien. Babokilo ndenge wana en tout cas na yebite soki baza ebele. Siko yo muto zotala ngai. Siko lingo za malamu na maman Bokilo na yo fese na bolingo ya mwana epa ya mama okomona mama pa kozonga solo bolingo ya mama na mwana. Maman Bokilo basela ka gros doté. Okosala gros do na mama bota yo, mais na maman Bokilo il faut zala na nini na komikiti sapo ba bengie mama Bokilo. Il faut zala komikiti c'est pas ya maman Bokilo. Maman Bokilo azali moto balingaka mingi parce que soki ozana mobali oyo abali yo alati so pete na musapi a honorer yo aboti shio bana mobali wana uta na nzetete mobali wana uta na mama donc yo mama mobali na yo il faut azala deuxième mama na yo il faut azala mama na yo il faut olinga mama ya mobali na yo c'est vrai ba mama Bokilo ba capricieuse bazana ba caprice na bango moko boye po ebiki na botele mo ya mobali nga mobali na pesa ko bilengeli bazaka na mo balolendo wana soki kaka yo comprendre maman Bokilo na ye okovana na yo bien na bosani pe merci mingi na ba ma sœur parce que ngaleki o alanda papa ni tram Congo sœur Marie o ngamona bien ka ma Maria azala ka ma sœur la sœur religieuse hein ba mamelo en tout cas ba mamelo ne pe batikete ponde to ba bwaki pe na Kinshasa ke ko sanini akiko kunda mama ba mamelo ne batala kanga mingi ndenge baza wana bakoyoka na pesi ba mamelo pe merci to zakane ana poto ngai naza na famille naza mwasi ya mwana ya liboso ba semiki na ba benga kaka mamu babe mamu kaka mamu une fois na kina na famille du cœur na Belgique et pas semiki na ba benga kombo ya nitu mavunga papa Larios na mema famille du cœur kuna kokoma tokomi kuna mbanda nanga mama Janine akoti na cuisine alambi tolie famille du cœur bazaka etoni babi o semiki na ngai oyo semiki donc na ba semiki na ngato zaka toujours na bon moko balinga kama mamu na bango mingi parce que mamu na bango azali kwa deuxième mama na bango po azali mwasi ya yaya na bango ya liposo mobali na azali fumukanda l'aîné de la famille l'aîné ya famille Nitu c'est mon amoureux de Marie mon 1m85 monsieur Nikas Nitu capital. Donc ngai na misala mama na na place ki bo mama po bana nyo surtout baza bana na ngai banya sinyo surtout na pesi bino vraiment merci félicitations bo saki service malamu nde bo mona ki to panza ki matanga ya mama ndenge to panza matanga bo na salle to pesi batelo kwa kolea komela oui parce que maman Bokilo alinga ki ndenge wana ngai ba Bokilo nanga bo mona ki témoignage les qui na salle na bana quartier maman Louise azaki soko alambi atiki lopango polele ba camarade ya bana bakota basa nini baya kolia ba camarade ya bana bakota baya kolia azalaki mama ya bana ebele mama oka kenza ke mama ya bana azaki mama ya bana ebele ba Bokilo nanga bazaki batu ya esengo ba Bokilo nanga bazaki fomba batu o bazaka na esengo so kepa na bango kokuta ka esengo muko mususu na kepa Bokilo nanga na ke otala bango na koma ki na 14h papa Bokilo nanga bini yo na sepe na yo ata mukete na banga ki makasi na sepe no ata mukete na bi papa bo na sepe te papa na salini abinga na zozo la otolia na midi yo zo ya na 14h nga na sina lia okolia yo moko botelka papa Bokilo asiliki po nga na komi na 14h ya zo zela nga tolia na ina midi lokola nga na komi na 14h abika sepe na nga te ya siliki botala papa Bokilo anenge wana okozwa ye wapi milimo na bango epe makoma na kimia nga na kana esengo parce que ngai nde bomoni nga boye libala na ngai bato bakenda ko bala nga eza ba Bokilo na nga bango moko nde batelema bakenda ko bala nga donc papa oya boti mobile na nga mama oya boti mobile nanga na tata mwasi na papa leki na banoko bakoko bango nde batelema bo bakende ko balanga na kati ya libota na ngai bango nde babalanga ya bomoni na zaka
na fierté na bango mingi nazaka na esengo na bango mingi nakenda kokunda papa Bokilo boyebi nde nakunda papa Bokilo malheureusement na toka mama Bokilo ekotinga naza convalescente ekotinga ke naza santé penza ya kolongono penza makasi te yango le ko empêcher nga or banda ko le bama mesika na kokufela yo muto kokunda ngai l'on propose de dispose ndenge mama linga ki ndenge salema kité alors ndenge tokutana ki na salle bongo samedi ndenge toleki tomelaki ezaki suwe ya ba Bokilo balobaki ke mukolo biso tokokufa bosa ela biso feti bosa la feti bolata kitoko bopesa batu ya kolia bopesa batu ya komela donc bazaki batu ya esengo yango to yambaki batu na biso dinema topesi bango eloko ya kolia topesi bango eloko ya kosina ya komela ndenge ba Bokilo balingaki po bazalaka batu ya esengo ndenge balingelaki yango ndenge to salaki matanga na bango donc so to bi matanga na bango parce que papa ni to kentia sakenda maman Louise neto alandi donc bango mibale et puis bakundi bango esika moko libulu ya papa eza awa libulu ya mama eza awa donc nous vivons ensemble nous mourons ensemble bakundi bango esika moko esika bakundi papa esika bakundi mama ndenge to kundi baboti na biso yo moto zotala ngai soko oza na baboti baza na bomoy profiter na baboti na yo linga baboti na yo oyo babota yo linga bango parce que oyo yaka lobi to yebaka te soko oza na ba parents linga ba parents na yo zala bien na ba parents na yo lakisa ba parents na yo bolingo parce que moboti déjà neti maman soko asazu déjà yo mwana bombi na kati ya libumune pendant 9 mois obimi okomi moto il faut ba honorer bible za recommandation biblique lobi honore ton père et ta mère c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre il faut boyer ba ko respecter ba parents boyer ba ko honorer ba parents boyer ba ko vanda na ba parents eza elo moza très important ba botio soko vandi na bango malamu ti mukola suka bako tikelo ba benediction ebele oyebi soki moboti azobi soki nzamba pambola yo ewuti kati na ye nzamba ko hésiter te po pambola yo tango moboti azoba nzamba batela yo nzamba ko batela po baboti baza banzambe ya se bango nde bazaka ba responsable ya bana na bango alors tango komi na ndako libala obali zo siko ba parents ya mobali na yo bakomi ba parents na ope ya mibale ndengo lingaka ba parents na yo il faut olinga baboti o baboti mobali na yo tokoya kosola sima yana ndeko moko amona kindenge matanga likaki ya bisenga labi mama nitu soko yebinga mwasi nanga ninga azaka la guerre na basinana na bandeko nanga azalaka guerre na mama Bokilo nanga mama esala nga passe epai na lingi mwasi epai na lingi famille na yebaka ninga kosala te na linga ka bandeko na mwasi nanga bazala na unité ba vivre malamu mais esimbaka te wana ezali siko ba émission ekoya malembe ndenge mama ni tokosa nini akoya kosola na bino malembe tokobanda koya kosola parce que to bosa na tête toza na kati émission préparons-nous pour le mariage donc mariage yango oyo toza kolobela yango makambo toza kolobela ba émission akoya malembe tokobanda kosala ba émission sur ça pour les ana bato belé ba benginga mingi ba benginga donc ndebo monaki na salle to saleli mama Bokilo bato bali ezala ki suwe ya baboti to sali kaka posa o baboti balinga ki po mwana mukola bota makabato bayaka na esengo bo sepeli bato bayaka na bakado ba sepeli bo bini bo sali fête pour mutabotami mukolo pe mutazongaka esengo il faut ezala ndenge moko séparation ezala kapasi kokabwana na muto bolingaka ezala kapasi metozaka na choite parce que nzamba sala ngo ndenge wana muto koki kotika la seko na sa moya zate nzamba sala ke muto abotami akoli peta ngo kokufa ekoki akufi papa Bokilo nanga kufa na 79 ans na 2019 maman Bokilo nanga kufa na 79 ans na 2022 donc ezali bampula o nzambe alingaki bavanda awa na se ya moyi basali temps na bango baboti bana na bango na yebisi bino ko mobali nanga baza 7 donc basali temps na bango baboti bana na bango baboti bango bakoko baza pena bakokolo donc basali vraiment temps na bango ndenge sengeli basali yango penza donc bakena bango na boboto donc pona kosukisa ndeko koloba te mameli ni to naza vraiment reconnaissante na bandeko nyonso ba message nazoka chaque jour na WhatsApp nanga nazoka chaque jour ba message ya condoléances ba message ya encouragement tout ça en tout cas nazu yango ebele na bandeko nanga bino surtout o bolinga mameli ya nitu o na benga ka bino ma deuxième famille ma famille du cœur
ba abonné surtout na pesi bino merci ya na nzembo oyo mama Bokilo na ngaza ekolinga mingi dès son vivant na banda ko yemba nzembo tout le temps na yemba kango boyebi na pesi bino ke nzembo mama Bokilo oyo zalaki soki na ke Kinshasa to vandi mama Bokilo na nga banda ki kote ya nga bolingo ba mama soki mutaza na bolingo ta ko mona nzambe te soko lingi ko mona nzambe na bomo ina yo mama foza na bolingo ngai mama Bokilo bande ko vandi sanga zo pesa ngai mayele ndenge ni na ko vanda na basemeki po basemeki baza bana na ye oya bota ayebi bizaleli ya moko ekozala su mwasi ya mwana liboso za facilité bande ko na ngai ezaka facilité ayebi bizaleli ya mwana na ye moko mama Bokilo détailler nga abi mon kinganda azala kaboy po vanda ne bia fo ezala boy omoni entela za kaboy po vanda ne malamu fo ezala boy il faut ezala mama oza motema munene il faut za donc mama Bokilo abande ko pesa nga vraiment conseil makasi na kanisi conseil yango esala pe na vanda bien nga basemeki nanga balinga kanga so yoki mutalobio loku basemeki nanga balinga mamu na bango bango na mamu pour afani ke tokenda ka Belgique na famille du cœur bozo mo tokenda ka Belgique na famille du cœur ba mona ndenge nini semeki ayamba biso elekela bango eyambelo semeki ayamba biso elekela bango makasi semeki ndeko te me semeki e marka bango tilelo ba koko témoigner bazali bazana bon moy tant on ne même pas semeki na Belgique bazana bon moy bango moko na kati ya salle bazo sanga basemeki no ba super soka koti maman lingi nini encore ba mona bataki maman lingi nini ça va oyo je koki basemeki na nga bazaka bongo alors pour na kosuki ça toujours nzema mama Bokilo na ngai banda ko mama Bokilo na ngaza akisuki na ye na koti kaka na lupango atabaka mwana munu abandi obina mwana munu azaki bongo soki bokutani abanda kaka bolingo bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki bolingo bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki wana ekinzema mama Bokilo soki na kiko tala ye to vandi akoyemba ngwata 10 fois so ti bozoka bwana kaka bolingo azeka muta bolingo kaka mama mutazangi bolingo akomona nzambe te mama soko zana bolingo to komona nzambe te. Ça c'était ses paroles. Merci na ndenge bo disposable tant na bino pona kotala to pona koyoka wa bino mama ili anetu. C'est comme ngame pina mesana ko yebisa bino. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba. Sa kumuna nzamba ndibesha nini bana kwetu. Bon, on se fait des gros bisous. Bonne journée. Bye bye.